kasi oyo banene oyo siko na beta ngo boy po yango nde lelo baise tout soit beti le c'est la beta mutane na OK to lelo na Congo so baise beti oyo pe zalaka te na musique ya Congo zalaka baise beta ba baise wana beta bo siko ngana changer na yebe na tira. Oh Dieu merci nga na vampire wana na kota na guitare na nga za lokwa ba mission tout regret ya place ozalaki kolongwa na makambo nyonso oyo ozobeta wana oregretaka te kolongwa kuna ndenge okoma yo moko boye koregrete yango tous les jours non mais esala nde pasi regret nga naza na conseil wana navandi tro na mikolo oka te président Patrice alobaka wana nani petit lofombo avandi na mikolo ako mokolo donc koregrete chaque jour eza bien te mais nayoka nde choc oloba bamisien bakufa pauvre bamisien tokufa pauvre mpo toza bacongolais na Tanzanie bamisien bakufa pauvre te même na bamboka nyonso eza organise mission akufa jamais pauvre tokufa pauvre ka po toza bacongolais toza na pays oyo ya rien politique culturelle eza te politicien nyonso azala ko ennemi na biso alinga biso ka série ya campagne toza na problème sérieux donc yango moni tokufa pauvre nasepelaki je me suis nakutani na José Nzita abi premier nzembo nasala na vinga ingénieur oyokaka popopo bacaki tende po nga ingénieur de son siko tuna na age nini donc nga na bandi mosala oyo naza père ya ba ingénieur oyo bazala na Congo nga père na bango Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir les amis de l'internaute, Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube, chaîne Nanga, chaîne Ayo, chaîne na bango balinganga nga pena lingabino ya makasi. Quand ba o balingara bisote, bisoto lingabino pour bino nde boza ba abonner na biso, bolingara bisoto ça la bino émission ndengi bolingara tout ça la bino. Bo continuer ko s'abonner massivement ba j'aime na bino, ba critique, ba commentaire et ça la biso ba vrai bien et ça la ke musala et mata et kende likolo. O ebi ko s'abonner te déjà nde nazolo ba boina se ba komi abonner na rouge. Soko cliquer oza mobimero oza ba notification ya émission na bisio. Merci beaucoup à notre caméraman qui est derrière la caméra Joël Yanga, notre réalisateur qui est là, ma coordonnatrice Nancy Ngolomotema qui juste maya na mele maman na Emi et Winner, mon partenaire officiel Ndaya Maël l'Africain libre depuis Conventry. Toza awana yemoko bo mona guitare bolo ba yemo guitare en pleine émission bo et ngelo ba nini parce que toza na yemoko ingénieur maestro. Nga benga maestro, hein, international Godé le Fombo. Auto mais quand on betani masolo ya carrière na ye pour aumeni na carrière tout monde qui en a pibia qui en par-ci par-là tout beta to ba pendant ses carrières ba on aura ndeni na mboka na biso musique pe on aura ndeni ni donc to sola na ye moko papa na biso za awa et sans plus tarder j'ai dit déjà bonjour papa. Bonjour la star. Papa kitoko nengo kutingara santé kitoko pepele. On est en plein tidon malgré courant. Courant wana malade de RD7. Elo e comme ça na complémenter ba suspendre ata DG na bango te courir ça bozo bandenge tout mais c'est normal.
même dimanche boy mais courir ezara et comment normal na RDC donc courir ça la biso o bango balingi mais non toyoka te ke o gouvernement bavandeli basuspendre DG wana mpona bamboka mosusu mpena normalement fallait basuspendre mpo elakisi ke aprévoyaka te na minute oyo eloko ekufi wana baoluka babongisango do tokozela ti ngolo yobonga so ebongi ale courant ezongi nango so stable mpo courant ezalaka nango stable eloko monde ekufi bango ça studio place courir ezo déranger boye tomoni awa bato ebele baleka awa ehandicapaka yo te par rapport à mosala tosomba groupe tozala obligé ya kosomba groupe toza na groupe soki toli mpena tosala client soka ye todémarre groupe atie carburant na ye tosala système wana partout donc toyebi deja ke courant nzimwaka courant kebakeba donc bapesaka ni communiqué ke kokatana bapesaka mpe excuse te ntango ozonga donc tomesana mpena ekomela biso vimo normal courant eza sava soki eza mpe te sava epuis soki ekobonga mokolo ekobonga mpe ka mokolo ekobonga santé kasi papa na biso santé kitoko ndenge okutinga confinement santé kitoko omoni confinement esalaki ke totambola tro te vraiment baressources eza ebele na minute oyo nako condoléance merci merci po tokotaki kobongisa grande sœur na biso pe à son âme nzambe moko ayebi mosala alors tobetana masolo ya mosala tomoni na confinement oyo bato ebele bavandaki banda otravaille te yo banda otravaille bon en tout cas fréquence ediminaki fréquence ya kosala nde tosala liboso ezalaki su ndenge wana te po ekoma kosenga mwa distance ya ba 1 mètre ezala oke mosala na biso esengaka bongo te do epermetaki su te tosala mais quand même bamibilo mosu ya mike esalami nango babilo mosu ya mike kobeta kotinda na bapoto ekei po net ezalaki nango kosala wana esalami groupe pena toaretaki po moye borepete eza te moye mpe bobeta concert eza te epuis tobana koprépare clip lokwa clip ezalaki ya coré bato ebele tokataki moye basentraîne eza te extrait ezalaki ya clip to ezalaki ya nzembo namona deja extrait moko na bareseau wana soki ezalaki première mpo omoni tovandaki tolingaki tobana kolamusa bato malembe tosalaki yango avant go sikoyo moko mpena ezolanda ya makasi susu mais covid nde esalaki efrene biso tozela d'ici les 15 awa nde balobaki baolibere tozongela sikoyo travaux mpo topreparaki baza 20 personnes baosala kore moko mbaa moko tokati yango mpo lokola espace eyalaki su te epuis l'état alobaki torespecte badistance alors 20 wana so torespecte distance donc kore lingo osimba te donc tokataki bamambo wana tout juste après bale 15 tokoreprendre na biso. Merci beaucoup papa biso Godé Lofombo tozonga mwa moke nsima tobeta masolo mwa moke empire parce que yango nde place source na yo ebanda empire ekenda wapi empire bakuba ekenda wapi oyebi ke question wana solo ena Laurent Kadogo ade ya mouvement apekisaki ngai na répondre yango su te eza na bato mosusu soko olobi omoni question nango so na bi vérité nango bamiso bafashe so mpe na bina kosa nzambe akofashe donc sikoyo esinga mpenake na répondre yango su te so na répondre yango eya na deux places so na répondre vérité bato basiliki so na kosi nzambe asiliki bafani ya empire bazali quand même bafani bakufa te bazali ti lelo baregretaka bayebaka te ekoma na kote na niveau nini quand même tokutani na yo lelo fo toyeba quand même mwa moke bon longo forcé kaka na oloba kaka boloraka dogo nga te mpona yo so otala émission omonaka okomeli nga osali boye po ani toyokanaki normalement batuni nga question bon empire nga na longwa depuis 2000 na longwa na empire 20 ans tala siko après 20 ans makambo kuna nga na oyeba onge na longwa pena na 2000 comprendre réponse olongolela nini parce que komona ndenge papa banda kufa na 2000 na 97 hein 98 2 ans seulement mba moko longwa na cause bon na longwa ki na kimaki pena donc
naloba pena clair na kimaki juste après liwa ya président ba réponse on Laurent Boya kango na bis ba réponse même sanganga na do limbi sanga eza histoire ba changera te ne ba histoire ba changera te réponse on na largage général ndaka comment ça ba réponse à boy nga moto na opesa ngo esala kilo mais na lobaka ne on forcer donc normalement nazaki na koma ki enfant chéri ya président par mosala nanga or et peseri bato mosusu mpe bien te malheureusement ntango nakomi enfant chéri président kofi moni na moment wana nasali wana na exercer ki enfant chéri nde ezalaka epuis nazalaki na mwa age ya moke par rapport na bango bango na point na bango banaosala bango bien te ntango président akufi babimiselenga manzaka manzaka pene vers nga nakisu na shwa te ntango nakima ye na vi age na nga na kobunda na bamikolo na nga te na korépondre bango mpe te donc nazalaki faible nakokai koréagir te na choc wana esengaka na kima yango nakimaki natikaki bango grand complet na kamwa ata natuna botu na nga baquestion ndenge mpo natika bango mpena na grand complet bango nyonso na instrument na makambo tu nga kama nakimaki donc arrivera bon. Voilà, olobi otika bango na ba instrument nyonso yo zaki le grand basiste otika na guitare na yo yongo potika oh Dieu merci nga na bampire wana na kota na guitare na nga aza lokwa ba musicien tout nga na loba merci na nzambe puis merci na grand frère na Shora Mbemba po nga na kota empire na na basse na nga na compresseur na nga yanga na ya na ngona orchestre et puis na yena mayele na nga kutu nde na bon nga pe na apprendre moi bele ba comportement expérience à vie na empire nyonso ezalaki mabe te na empire na yekolaki comment kodiriger namonaki yango ntango wana ye nakuti présence olakisa yango moni wana soki ye te nde yokuti orchestre te donc ancien quoi donc yo faut devoir yeba respect tout principe ezalaki na empire yango wana ezalaki vrai principe ya vie donc yo ye na yo okuti bato faut respecter bato okuti mpo bango so balingaka te nde orchestre wana etelema te do bato basupportaki wana mpe kama tazo ebisama alors nazalaki na nga wana lofombo star makambo tu mais barespect bele na bato nakuta ezalaki babilo mwa bien puis empire etambusinga presque monde entier partout nzambe asala mokili oyo na mabele empire ememama kobanda na baamérique oye na baasie oye na europe mobimba afrique donc nakomaki yango nazwaki mpena nazwaki nakolisaki mpe mayele na nga me nga mpe napesa bango nga namemela bango arrangement namemela bango son namemela bango culture ya balance avant kobeta concert fo osala balance bazalaka nango te namema mo ebele epuis marque lelo eza na lelo marque lofombologie ndenge basi koma kobeta na mokili mais bimela partir ya empire bakoba donc ngam nayaki nango kuna empire efacilité monde eyokango epuis lelo monde entier donc naportaki oyo nakoki koapporte mais nga nayebi ke nabima na eloko na bango te matériel boye nabima nango te nga nde nayaki na biloko na nga nabima nango babiloko mosuku te ezalaki soki eloko ebebi pepe kala otinda nga lof kende pa vi simaro toza na eloko boye ezangi keno osengela biso mwana mpe nake pa vi simaro vie mikolo biso parle ekufi vi alobi na ya kozwa ou bien mixer babiloko ya bongo soki mpe naki kaiti nakoya korekipera mpo ngamu nayaka nango ngamu nayebi yango natika tu epuis babiloko mosusu ezalaki privé ya pepe kale soki ebebi na empire nake mpe na ndako na bivie namonaki oparle mwa sika eza wana kuna to na problème ya oparle mwa mpenza na zwi na memi yango mpe na orchestre regret ya place ozalaki kolongwa na makambo nyonso oyo ozobeta wana oregretaka te kolongwa kuna ndenge okoma yo moko boye koregrete yango tous les jours non mais esala nde pasi regret nga naza na conseil wana navandi tro na mikolo oka te président patrice alobaka wana nani petit lofombo avandi na bamikolo ako mokolo donc koregrete chaque jour eza bien te mais nayoka nde choc eza lokola yo ozotonga ndako na yo
bengi pe mutu mo ya aider yo botongi ndako ngo après lobi okosi ya mutu wana ko regretter mutu wana ko choc mais ok na on libéra te na vie na ye ndenga esalama empire ezalaka nango empire mais nga na yaki na moment na nga na pesaki moi elongi ya lofumbu po lelo ntango ozolobela empire elongi ya lofumbu ekozanga te elongi ya lofumbu ekozanga soki ozodesine bina bayebi so desine empire bakuba donc faut chape elongi ya lofumbu po ndako yango ebima binaka empire donc nakomaki na niveau wana mais eloko yango eza su te place wana esala mpasi fallait pas ezala bon nga mpe nde nakenda wana esengo te nake nazolela mpo biso ozalaki bamission te tovandaka na orchestre obulaka ke osala orchestre na yo eyelanga nta mokolo mo te na vie peza na bato pena na star ovandi na ye boye abulaka ndenge nini akosalisa groupe na ye biso eyela biso nga eyelanga nta mokolo mo te yango mona bato ndenge wana omona lobi abimisulo foto bakangama ye na leader bato yango bazaka boye yango balider keba nga na foto te tokangama mpena na pepe kale boye tofanda biso de tozokanga te elobaka baparare na studio bien nani donc nabulango te esala mpasi mais naki na choix te. Merci beaucoup esala mpasi mais Godé le Fombabi azalaka na choix te papa na biso oza na liloba moko oyo okanisa yango kaka oyo pepe kala tikela yo oyo so ovandi ata slogan moko oyo so ovandi boye koyela mpe na motu so okanisi ye vie na bando aloba boye tellement na ozala na ye ntongo pokwa liloba moko eza mpasi bato ndenge wana bo eloko nazalaka noka eza charge mpona nini pepe kale tozalaki ne na 11h nga nazotravaille nazalaki co-réalisateur ya clip cocktail donc tobana omonta na RTNC na les grands monteurs vie na biso Ibrahim Noso Msakala na pesi mbote ya réalisateur ezalaki vie na biso Nzuzi Ngoi pesi bango bambote nga sikomi nazalaki cerveau moteur donc na bana ozala wana chaque jour totravaillaka na butu titongo sikoyo jour pepe kala akufa samedi wana na 11h mpona yaka siko na ntongo ti nasali wana alali na 11h na yopesa compte rendu totravaille boye tosali boye tosololi na 11h esili nga nakendako na 19h atindeli nga voiture na ye donc de compte ke nakende mosala nake mosala ya ye na 22h atindeli nga bilo akolia naleka kuna na RTNC nale na 23h ya akufi comprendre donc charge wana atikala nango atindeli nga mosala ya akufi donc yango moni natikalaka na mosala nabosaka fort donc eloko wana nde yango natikala nango nazalaka moto mosala yango moni même soki otali na mpire bakuba ebele batiki misiki ebele babetaka so te naza ta mosunga moko misi ya mpire bakuba oyo abetaka ti lelo badiske ebele mingi te boso babetaka loba miziki ya loisir bato bavandi na bango wana baomela yo ye bovandi bobeti mais miziki mpenza babengaka profession natikali ta mosunga moko ezalaka mama nzambe mpo nga batindaka mosala. Combien d'années déjà nga bana na bandi mosala obie na mpire wana nalobaki nga na bandi mpena miziki na baorchestre mpena na 1981 nde na bandi mpena obeta donc 10 ans après na 91 na koti ya mpire bako donc pour ce que tu as une carrière tout le temps de 91 tout à 81 donc combien d'années déjà 81 donc surtout bandi 39 ans donc to bandi 81 91 10 ans 2001 20 ans 2011 30 ans 2020 39 ans donc 39 ans pour le 39 ans de carrière combien des œuvres on te compter alors donc ils ont passé pour compter baboulot na sali ils ont passé na ko compter on te faut un jour mboke bonga presse maintenant bo calculer ne ba oya poto ba sala bozo landela ba œuvre mutasala moko boya comprendre na beti combien de disques na beti musique est foutant grand œuvre
nga musique jusque là efutingaka kombo ya lofumbu po lofumbu ezaka kombo na nga te. Musique efutingaka kombo ya lofumbu po kombo ya lofumbu eyebani presque partout. Eluka na zwi na musique yango wana, mais makambo mosusu eza pena nano te, donc naza kaka na recherche kaka. Pourquoi baloba bamisien bakufa pauvre? Bamisien tokufa pauvre po toza bacongolais. Na Tanzanie bamisien bakufa pauvre te, même na bamboka nyonso eza organisé misien akufa jamais pauvre. Tokufa pauvre ka po toza bacongolais, toza na pays oyo y a rien politique culturelle eza te, politicien nyonso azala ko ennemi na biso alinga biso ka série ya campagne. Toza na problème sérieux, donc yango moni tokufa pauvre. Eza nango na raison mosusu te. Et puis nalobi ke po toza bacongolais point nini congolais afutamaka nano te, aza sous impayé. Or congolais nde façon badiske alofumbu nde tinga naza natif a bumbu place oye, so bana bumbu nyonso bazwaka salaire normal, bana bumbu bakoma na niveau kosomba lofumbu, kasi nakomi nanga millionnaire bumbu ka ya pamba. Mais sikoyo zwa imagine mwana bumbu moko boye asalaka na ye bolo bafutaki $100, aza pe na bana na ye, aza pe na mwasi, aza pe na ndako fo afuta osomba sikoyo nzembo alofumbu ndeni. Donc c'est ça, Congo ezo permettre ete biso tozana la au cas où loba ozala voleur, ozala frappeur, kota na baeglise na bango okoma pe mwasi, donc bamakambo wana toso oréunir yango wana okoresi ou nzambe epe asalaka ndenge na ye, baexception ezangaka te. Ozana mpe misie me nzambe apesi yo boccasion moko mutambongo balobi kaka teke tu ezalaka mabe, donc na sens wana. Mais miziki mpena miziki oyo biso osalaka kozala mandian te, kozala moto ya bainfluence te, bato bazala ndenge oyo émission boyaka kuti na palaka elata mbongbongo, donc eza pasi kozwala eza pasi. Papa biso Godie Lofumbu oza na musique depuis kala, mais nakilelo pe babi obeteli bamisien ebele bajeune baleki na yo tokoyeba parce que baevre na yo c'est comme si ebatama mingi nayebi te se mpo ya nini, parce que tomona bamisien ebele neti bafiston Chimanga ntango abetaka babiloko no omona badédicace ye mpo toyebake eloko wana ya ye. Pourquoi baevre na yo ezalaka dédicace na yo te? Yo moko olingaka distraction wana babomba yo to ndeni? Oui, ma question il y a ma question problème. Oui, réponse na on a une vérité guerre. Guerre te maman guerre ezana te. Normalement problème na bongo ezana nini? On a besoin na betele menga pe na star. Premier point. On a besoin na betele menga pe na za chef à groupe moko. Siko yé moko na besoin musana mazo banga ko fulama. Comprendre? Yango delikam. Wana pe na premièrement muté na mabe, ezana ngolo musute. Pelo ni usanga nuyo pese exemple ya Chimanga balobaka te ngasiko balobaka bonga siko balobaka te po ba glisser moi combo na donc to yo kayebi ke son bon yo mo siko mituna ngasiko balobaka te po ponga pena beta yo moko lingaka tamso yo moko boya na yo na nga boya libanga mwana nga kuta muke laki mwana nga muke laki babwaki na nzembo nanga chaque soir ina studio mwana zo senga na nzembo mwana muke muta boya libanga na via zate ezaka moteur mabe ya baninga na biso bamisien nga abetelaka bato to nga na bandi bano na papa wendo oye okiti na ve simaro naolanda age po biso oyo atangi nga nano tete na otanga na bani na papa wendo oye na ve simaro oye okiti bave madilu biloko ebele madilunga biloko ebele na zoyebisa olonge na ve madilu oye grand-père Bosi Bozana, oye na Karmapa, oye na général Defao, oye siko na ana imalonga moto ya faire gola nyonso na ngai oye na ba retirada ya héritier edenda kanana ya Bill Clinton ngai. Nani suna bosa baze bile ba sampayo ba deja tipo ebele na ba Gibson tukondolo amontana kamenga ebele
okokende mpe na église ovandi mpenza na ban obongi na nkembo oyo okumbama yawe wana mpe lofombo ba malgré nomona kwe kuna baobengo ndoki me kuna na église baye mabe baobina tobangaka te tolobi nzambe moto agéraka to nga nabangaka mingi nde nzambe ke bato soki nalandi kaka na cadre nzambe nakóma nanga lesi omona mpe nasali una boyi kosala ntango nakóma banyaki non fo nabanga nzambe natiki na ponaki ye moko omona teke baevre no eyebombama mingi mosala eza ebele makasi me eyebombama trop osala ndenge nini mpo ezonga kobima ndenge ezalaka ebimaka nango wi me neti babiloko ozo balangaki yo moto obeta nga na oyeba te ta mosusu cameraman mpe oyeba te rwanda kaka moto oyeba mpo ye apeti na yo ye mikolo akomi général akomi général na che général bon ndenge olobi wana oui ça fait mal la star ça fait mal mais on a choisi pourtant tobetela bango eza demande na ye donc tant que mutu mosusu mpe naboyaka ndeti mikolo omoni ke babilo mo ezolini mikolo oyo tobeta baobenga ngo ta mosusu live ta mosusu acoustique eza na bakombo ebele baobenga nga nabetaki na maombili ya bele na digital tv bato batalaki balandi epuis bato mosusu balandi après na digital tv mais ezosimba mpena te ezosimba te epuis digital ebengai nga fale nakende ndeni osalaki na mama mbili ya bele ya baninga mpe bima bongo mais die nakoloba ngo mpona banga nzambe j'ai refusé na bamosusu trop bon trop bénévole et futa te revanche eza te moni yo koyede motu mena to yango yo oza dans les besoins baoyede yo te soko ovandi na yo mabayi koyede yo ndeti yo sikoyo oza no boye ta mosusu ozana na besoin micro te moto ayeli yo micro osani otyango na gode donc eyede yo te mais jour yo ozoluka micro bato baa na micro baye nango te nga makambo akuta nango yango wana donc na changer moi vie changer moi ezali et puis makambo wana ndenge olobi même biso na bonzambe baloba l'humilité précède la gloire na préféraka nanga nazala nanga bongo nabeteli yo boyi nokoyebisa bato ke ngami nabeteli yo mais nzambe amoni nzambe ayebi ke lofumu moto abetelaki yo ata bino na presse boyebi te mais nzambe ayebi yango wana omoni ke naza nanga na bozwi ebele te mais quand même so otali mwa ventre ezali mwa po ya bien ezali mwa libundu ezali donc nzambe moto akopesa sikoyo bango balingi kopesanga te bango mpena na volonté na bango balingi te mais nzambe sikoyo moto asalaka non garçon na akokufa nzala te monaka ofandi boye dane neya eloko moye olinga nde bapaster baliaka nde bateyaka biso mona vai na ye boye eloko eli ndenge eyelanga emo nous vivant Godé Lofombo bapeti na bazali bagrand na bazali nana sa honora au vivant boy à travers musique nana honora yo ou bien bapeti mo abeti musique na yo ou bien eloko moko boye ye na mosala nyonso yo sali na bato tu na betela moto kaka bana koloba na diske na ye ke yoka Lofombo na basi eza madilo système na bato na betela na bajeune moto aliboso na yoki eza héritier Watanabe na bajeune wana mpona kobwaka kohonore na bemi grand langa abengo pe mwa boy donc kohonore na basens financière pe nana sa honora à travers musique na yo wa reconnaître yo vivant nde baloba emo nous vivant po toboyi lelo soko oza te tomona ala bumbu bato batondi awa bakomoya na neti oza sikoyo boye nana sa honora au vivant eza pasi nakoloba na baoyo bazoreni wana vraiment oyo nayebi ke ovandi no mpenza na pale bo abengi yo ye moko ke vie na nga leka obie naza na nga boye ezaka affaire okei mpe boye mwa mokoto ya sika mpe sipena na carton ovandi mpe boye bolibokabwa na pisu mpe mwa mbongo ezaka affaire obozaka na bango mpe na bampire bazaka mpe suna bamboko te ovanda mpe boye tomoni kolimo oye te nanu te na bato empire nazaka na ya Blaise Matadini Mava
ya Blaise Matadik Mava yaza na Suisse wana grand frère to beta ine l'empire y de temps en temps to benganaka de temps en temps ba western pe et les cas na ba empire à part Vebung pe Vebung tanga yaki na Kina Vebung 737 KVK bon ye c'est normal pour yende mta memanga na empire Vebung 737 yem ta zwanga pena le boka ko tsanga na empire donc quelque part azal wa parrain na ngana empire donc moni yango tika ngate c'est tous les jours tous en en communication mais sans ça ko honorer wana na moni yango ka mikolo na vient nga popolipo natali kana net boy popolipo azolo ba pena ke na ya mona nga mokonza babazisa iloko wana ebumi ngai ebumi nga pena sikom na azolo bango popolipo nayebi te so oyebi popolipo zéro faute donc grand soliste ya mboka oyo asalamaka minene na niveau kosakana te donc ye mutu azoloba pena ke non ngai lofombo ndenge aza wana nabengaka ye mokonzi ya babaziste wana eleki nyonso phrase wana alobaki ahonore nga na niveau mona mona te mpo nga lasaka nga nayokaka mpasi mpo lelo na Congo nazoloba kutu ta mosu na yanga moko banda Congo ebanda misie moko te ya Congo libanda mboka badwi kombo na ye baopesa yango ba étranger sikoyo nga na kotozwa témoignage mikolo oyo ya Camerounais ata Camerounais alobi ayebi plus de 100 passistes na Cameroun oyo balata kombo lofungo nandimi na nga te ata bavie Franco ata vie Tabulei nandimi teke na libanda na mboka mo bapesa ata 20 personnes na mboka na kombo na ye donc naza nga moko mais sikoyo tala niveau wana mais naza nange eloko te na Congo na miso ya bakonzi na biso mwana mpenza baopesa batrophée baosala award soki nini bon nayebi ke ya bajournaliste na kipa mpena te mpona eza tumbili kwanga na bango ya basala yango bayebi ke basala eloko na bango na banosala boye azotala naopesa nani wa opesa nga nani mais nga azoloba ya bakonzi ya mboka nanu te na bakonzi ya mboka na biso oyo bazopesa boye tala deja nazoyebi biso naza trop sire mpo nakenda mpe na bamboka wana namona na nga teke wana Franco na bango baza ebele utabulei na bango nalobi ka wana mpo wana nde bagrand na biso baleki biso na to sikoyo ngai Camerounais mutu atémoigne ke ayebi plus de 100 passistes oyo bazwa kombo nanga mais bon tolobaki kaka mboka na biso nzambe asunga yango po toza na bakonzi baodirige biso baza contre biso donc c'est difficile bana oyo bimisa tokoyeba bana oyo bimisi na nsima oyo balandi lokolo na oyo moko forme bango na bale bon baza ebele nakoloba nini moni vieux kesera bana oloba cours par correspondance ezali nga banda na bima depuis 91 ti lelo basi ekoma obeta donc tout le monde doit beta basi lelo baza mingi te oyo ayekoli lofungo te bazangi te bakozana baza mingi te à part koyokana fo beta na partition na nga oyekoli yango mpenza bien nyonso wana mama opesanga baide mboka na biso eza mabe oyo nga na ye moto oyo fale ta basalaka gouvernement ministre na bato na ye fo babenga biso ke yo osala eloko boye na monde mpo na mboka alors fo otikela yango mpe bato ti officiellement toza bato oyo bapesanga bamatériel didactique nayeba ndenge nini ya koencadre bato mpe babima na lokolo na nga wana mawa mboka oyo RDC oui oya kutu nga moko mpenza na kokenda ministère osala audience boye bayambi yo te bayamba yo te baoyamba motu moko boye ayembaki nzembo moko ya bétise nzembo moko sikoyo erenie lokwa bato baza na besoin ya bétise ye bayambi ye yo mpenza boye baso tika numero tiki mpe numero kenda ti lelo jamais moni modèle ya mboka to wana yango wana un jour soki ekochange ozala bien osala ke makambo efungwa par rapport sikoyo ya studio soki kaka na base te tomoni mpe studio yango oyo toza en plein studio dukote lofumazaka batiste mpo na omona studio seke oza mpe arrangere to ndenge nini toyebi te mama na mboka oyo nasepelaki
je me suis rencontré dans José Nzita abi premier nzembo na sala na vinga ingénieur oyo kaka po po bachaki tembe po nga ingénieur de son siko tuna na age nini donc nga na bandi musala oyo naza père ya ba ingénieur oyo bazala na Congo nga père na bango siko foto banoloba po eza makambo susu so ozoloba te mabe nga donc à part bave ngoma bave kidiata bave alnzimbi oyo tu batikali lelo babana na nga soit akohabita na nga soit ayekola mpa na nga bie soit balakisi na moto nga alakisa donc naza ingénieur ya kala bastudio monaka na Congo awa ndeti studio meko ntango esalamaki napesi mokolo nango mbote lionema ntango ebandi awuti na biloko na États-Unis biloko ya danse mais awa bamisie babengi yango studio ya église mpo baye komeka bayoki son epesi ndenge nango te ok matériel eyaki nango mais esengaki ingénieur moko ageri bonga mpe nakoloba merci na Empire Bakuba mpo nazwaki chance mama nga na voyage na Empire oyebi ke na na 6e des humanités 6e des humanités talaka bapeti bazozwa badiplôme mikolo nga sikoyo nabetaka de na Empire sikoyo nazalaki déjà ingénieur de son nga na kota Empire naza ingénieur de son donc nakuti Empire ebetaka makelele na ye na sisi makela vebunga za vivant omoni makambo oyo po ezala na bato ya mitema mabe omona mpaka esa émission na kwena boyango vebunga na bavie ya kala ya mitema mabe aboya na ye makambo mais makambo ya solo vebunga za vivant na jour mosusu nalanda ye azolobake peti ona ntango ye na Empire makelele esili na baconcert na biso kaka na instrument na bango donc naza ingénieur ya lelo te mama programmeur ya lelo te donc nga nasalaka programmation ya musique assistée na ordinateur naza parmi bateau na kotisa R8 na Congo qui boîte à rythme boîte à rythme coupé décalé lelo bato ebele baosalela salon basali rythme batie mpe musique na kati donc nga nazalaki yango namoni esalaki bachantal Switzerland ya Werason esala attention bi ya Mbutalika si Mbutalika so abima boyinga ezanga comme ingénieur de son bozoka CV hein donc tokolala mpona CV CV kaya mpa bato kolala soki basengaka conseil nga ingénieur de son donc à part basse nga nde ingénieur de son donc bombanda elokoni so moto azoyoka nzembo wana litoni eyebaka elofumbo moto aoregle babouton wana donc nasali tro na mboko donc nasali tro naza ya mingi mais mboka na biso nde eza mboka moko nzambe asunga biso motu soki aye na poste makambo oyo tozotuna ayebi nango te doye azoverifie kaka azela mokolo procès kobanda babenga ye. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Papa Nabiso, tous et la nini, tous et la nini na orchestre parce que 20 ans pe yango déjà depuis au tikala yo mo metuzo to ki ka babilo ka bato. Ya yo moko sikoyo. Ezumela. Bon, yanga moko ba question bimsanga ngabwanga ye. Omoni yanga moko na kine erreur grave. Na sali erreur. Plus de 15 ans erreur. Pour na nini na ozwa nga ba musicien nga mikolo ana 3 bana msoda na 2 bana et puis bana ngo ya liboso ma mususu ya mibale ma mususu oh fallait pas donc ezaki mama erreur na yeko comprendre ngo bana comprendre ngo inane na ekubite o comprendre donc kalaté kalate ka bato na nga bale ya bedi baeme bubala baserge kamankuna bavandisi nga babi non kata makambo 15 ans yango yo ozosalelaka bato mpona nini bato linga na yo kote epa bebe kale ozalaki na age nini epuis ozalaki na mwasi ozalaki na mwana mais yango na opesaki makambo na yo na mpire bapesi nga exemple ya babina file bana miketi baye bapesi mpe makambo mpa fabrikas mpa bénéficie nango lelo mpe bina yo sikoyo ozwaka nuka bato moko bango nde ba responsable bayesu mpa nanga donc jamais kosala ta vocal oyo fo osepela nango jamais mpa koyelanga ta relation moko boye ya sika ya bana
donc ayene ka wana nakotuna oh ti wapi yango wana omoni tokati makambo wana tokati yango pour le moment na raisonner déjà na question na yo wana na répondre bato kala te nazwi bana moko principe moko eza mutu asalaka vie eza de 15 à 30 ans ozala mwasi ozala mobali ozala musicien ozala joueur ozala boxeur ozala menuisier de 15 à 30 ans soki elekeli yoka dans le néa c'est que komi bato bayakaka koaccompagner bato comprendre bayebisinga ke luka bamusicien ndenge yo okotaki na empire ozalaki na vingtaine d'années osali makambo na yo renier osali okeba voyage donc oza nano jeune plusieurs années après oye kobala oboti okomi kozwa charge yo ntango ozozwa de musicien aza na charge musicien na koapporte eloko te yango moi nasali 15 ans na nga oyo natournaka rond po bamusicien mingi naki na bango baaka mikolo sikoyo toye kozwa bana oyo na aleki 20-50 obligation so mikolo soko oye te se to bana na age to ape na besoin carte non de lecteur poko ya ofente bamiso omona nzoto mike me mutu akala seri abandaka kaka oke lelo soko oza na seri wana fosala orkestre na yo orkestre na yo okoya na orkestre bato te orkestre na yo po age na yo ya kocreye bando osila sikoyo nga sikoyo naki na erreur wana omona navandi boye nazwi mikolo yango nomoni eloko wana mama opesanga raison et puis nazopesa merci na directeur Serge Kamakuna Boubala directeur Boubala aimé Boubala Kika na pesi Alino Abedi po baonde bavandisa ngai bapesi nga stratégie wana et puis na accepter lelo nazwi ba jeune nanga mona comprendre baza mieux que bango te oya bamikolo baza baguerrier bayembaka danser mais bakokosa promotion te nalobi yo oyebaka okesa nanga oyebi ata mise moko kombo na yo ata moko sa luka yo nayambi ata na émission lobela orchestre rien bajenga baza makasi na baémission na ntongo bamatinale ocomprendre bawana sikoyo yango nabi basalisa baorchestre na bango mpo bakoka na bango makambo oyo te ya koede lofombo nga naki na erreur grave ya bino désolé na ndenge mabe te donc omoni réponse oyo na banga ekopesa réponse mais napesi kaka eya vérité ete ya bato soki ozosala eloko na yo okezwa bato bana na baage ya makasi bakoka koede yo te mpo bango mo baa na charge surtout na RDC so ezali mpe na bamboka mosusu sava awa donc motu fo aluka nanu bana wana fo balia avant ya rep bana na fo balia fo basala nini du aoya rep retard epuis ntango oya rep wana moral neza trop ba mpo mwana yango kuta vana na famille ya mwasi epuis na famille ya mwasi bafingi nano na yo président na lufombo na bango wana donc tala mababe pa ezowuta likolo ya misien na yo wana donc yango nomoni biso tosalaki yango te na bampire biso koti bampire wana tokende meme États-Unis bacanada nano botano te bongo okima kutu ndeni okima mpe te oya na yo pozano na charge te otondisi valise no na bamokoto babilamba banini obi non kini mpe fe vivre nga mais lelo mutu aokende kuna atali boye atikaki de bana wana kutu donc santé mobulu bafamille eswanaka mabe ntango akomi kaka kuna non fakima yango nomoni lelo mpenza baoyo baleki baage wana eza mapasi nga kuta tobondela tomemi bapara na yo oyo nali nazonga na age wana deja mwa esu te mpenza na opesa effort na bana wana baza mike oui baza au point c'est normal baza bajeune tokopesa bango nde mayele na expérience mais na banzembo na bango comprendre nde babina file bayaki asali foka na nzembo ya Fabregas biso tu totyango ka po aza jeune aza charge ebeli aza na énergie ya kobimisa yango wana mpe lelo biso nga surtout personnellement lofombo na na besoin nde bajeune wana siko baya kosanga na kombo na nga poso mpo kena opa leader te mpo bimeyaka pasi atoyembaka no danger ata oza jeune fo ya pa motu moko mpe bato bayebi nga siko na explike bato ke ye aza nanga mikolo oyo epuis yo mo mpe ezala na bolingo ya kolukaka balastar azoluka bino azokende bapartout na batele bamatinale mais bamission deya baza bamikolo wana matinale kuta ayebi te ezala nini ayebi nango te bango eloko eza mingi mpa na bango ezaka répétition erate te pour répétition wana sikoyo azwa mwa 15 000 francs 15 000 francs na tongo aomona ne loin te ye 15 000 francs wana akozwa na rep bien 20 000 francs
yango na tomba ça sauce na pali et puis avant dina ya rozela ka rep ba matinal etali ete o ke bato ba ye bino boye ba ye pana bango eza mais eza faute na bango pete eza faute ya mboka mte compliqué bango vie so mboka elaki bien tozaka na taux du jour te ndenge biso nde tozaka chaque jour faut luka po bana balia okayere eza nango te tamsu balinga bamene vie wana te donc quelque part eza faute ya mboka mais nga mpe lokwana nazolinga o groupe na ngai s'accrocher nga mo mpe lofumbo bayebi nga kaka na baevre bato na mpe na besoin evre na nga na bamise na ngai ebima nde nasalaka bohonorina honorina mwana honori erenia na kina mpo seri wana mpe nangi na bana mike naki na bagene moko mpenza baki na bacharge te balolo betan kwa seri wana baki bana mike batekadi obanza lelo akoma azalaki pa wera akoma na poto naki na bamax mbengu bajino liaki baki mpenza bana mike à l'époque mais lelo so na cette sorte que c'est na juste quoi ba même âge mais les amas tout. Voilà, nous chutons déjà vers la fin de notre mission, Papa Le Fombo. Un mot de la fin, on a quelques salutations à Batbayo, Léo Tolbi Diak Utozila. Donc, qu'est-ce que c'est Utozila moi mke? Tout le monde a ni papa na biso azui bana ya lelo ya kilelo. Hein, des Rwanda kalo ba kilelo. Ozi bana kilelo, o formé bango ba bisa couleur ya kilelo quoi. Mot de la fin et puis quelques salutations à Babalingarayo et puis au promettre bango Marambuni ne paye quand parce que les temps aussi pressent hein parce que Torozela on va attendre plus longtemps. Yangono moni producteur nanga a décidé producteur nanga na opé sembo de pas ali Gilles Sana. Yé mutu ces derniers temps assainissement complexe belé pas zo mimanga na ba pays to azo sepela. Na outil dernièrement na Japon. Na outil na Tokyo na zongi ndé na abona na visa na États-Unis et puis confinement kako so ka salaire bakangi tout ça sur la place to kende alobi bon pour le moment na souci aux gens en question na la musabango a signé un contrat pour le moment na zana maman Bilabel donc en quelque sorte na remplacé Taboulay comprendre mais bato basilikate pour bato ebele bazo fâché ya remplacé Taboulay Taboulay na remplacé pour Taboulay qui grand na okoka o nyonso te ya Taboulay mataba 70% mobe d'ailleurs bon on est déjà live à Mambila ben na digital na aussi na préféré na kota blague té donc sali live na digital bato ba yokwaki donc pour le moment na signé pendant contrat partout maman Zaline tozana partout alors donc na zanae mais bana nanga na wana bana nanga donc na to préparer bango producteur abi bazala on a le temps ba comment au point to ebine to utiliser mais yo na minute ko vanda te onyo kwa makane onyo kwa 15 ans na bato babota yango na siko na minute na maman Bilabel partout au mona maman ngana za wana donc na remplacer Taboulay mais na okoma na ba pourcentage avec Taboulay te moi ba 70 to ko kan et puis zo kine déjà bien ba obokota na net bota la live non zo ba bien live to trikete live maman zo yemba ngana obeta basse et puis au moins bato bele ba comprendre live relax le live est eloko ne ba direct yango na live donc bozo beta za te ko beti ba kena studio ba bongisi ba sanité ngana sali wana maman bele ba ya live pena et puis bato bazo mekola on a digital ko neza ma passe pour simba na niveau wana donc pour le moment yango wana information makasi donc bobanga te bato balinganga bobanga te naza stand by souté naza pena na maman nazo travailler na e temps plein et puis partout au monde à maman naza wana pour na kwa cirer son na kwa cirer arrangement musique to evanda kitoko à part wana bambote nanga na pisina na yo mo la star nengo atterrir tina bumbu pour bater belé pe bumbu ba lobela on a ndenga mabe na banjo mo za na bumbu comprendre que la commune normal omoni oyo ezala na no pas les pères na soit tona oyo ezaki chambre à coucher ya bana bumbu moni grandeur na obiki na ba commune sous ba chepe na rido chambre salon siku batu ba bumbu na yebite ba na drink bien ni moni ka bumbu ne donc oyo eza chambre à coucher ya bumbu ozomo siku mutu mso akofana ka ameli soki drink nino bumbu sa binoni mama na commune ya propre eza pe na balofombo na kati parmi ba meilleur Afrique
lelo tomoni Chancel Mbemba champion na kata Portugal. Si vous voulez la biso ni na bomba, tu comprends que c'est complexe, ils appellent ignorance, je ne sais pas éviter à commenter. Donc bon les venant batu ba yo kuta déjà batu ba finga ra bombo ponga batu ba finga bombo depuis kala to débat donc ils ont une ignorance muta comment na été ayebi na été yango na tout monde ba no expliquer ba on a pesi mbote merci ne bo atterrir papa na biso filmer kuna ye azande tinga to batu ba mona été ba mona kanga na yo OK yem ta sala tout yem ta azu zoomer yem ta sala ba couleur na son doye aza héros dans l'ombre ndenga na la musique ya Congo oyo ka Caligula karma pezo beto ebite na beta ibas mama ye mo mikolo zo beta na barado ebite nana beta ibas okenga oyo ka mi de mozo ba pete baso zo ka nani okizana unga tolo barate donc on a pissé bambote pa azali cameraman les plus suspect na moni pe aspect kitoko et puis na zo pesa sko vie na nga show Mbemba wa salanga tina kotaka empire na yaki na guitare na nga po imta sombela na guitare compresseur na kota ina empire nazo kota lelo na biloko wana vient na show Mbemba et puis na obosa na te na ba poto na moni Amanda la Duchesse na moni Firmin Firangoma na Londres na moni Aimé Bobala Kika na Londres Katipala José Salai na moni Alexis Lua Mpangi na moni Didier Salakiaku Kapo Bakala na moni ya Blaise Matadidi Degas Kusungana Frédéric Mos ya Muntu coach Mamadou Polondo na Allemagne Adolungu watikanga te président Rachidi Koupa et puis toke na la test à Rolls mwana njili ya solo na ye awa na kin président Bruno Lubika rasta fuluka ye président Bruno Lubika yo kaka ezaka volonté na ye to benga mbonga propre mbonga po ya saleté c'est-à-dire soko liango oyo ka jamais boyiboyi oyo ka jamais mutu ezobeta no babilo mo eleka pembeni Bruno Lubika na pesa Bruno Lubika propre bossa na pe jamais Chano Binano de tous les temps et puis vienanga ya kala vienanga ya kati lelo za magaza ministre to benga excellence Pius Mwabilomba yo mokala wana vienanga ya kati penda na bossa na pété ya Arimo Vasakani na bossa na TV na Jean-Claude Vemba wana ba vienanga ya palais et puis jamais na kobosa na femme na ngai na pesa femme na ngambo de pas ali Blanche Mbemba na Paris na mito na ebika na musala pesa mbote dans YouTube ba wala na wana pena na bien ali moi ça zanga mbanda zawa bana uta zanga mbanda epitala ka donc kotsa pena ya koti singa pena koti donc na pesa bambote pa ozali et puis partout tout balinganga na pesa bana ngobanza numéro de contact mutanga contacter yo azo par motuté quoi ngana dans 0 49 donc 1 2 3 4 9 177 26 wana ba moi sur les réseaux sociaux sur Facebook bitika Godelo Fombo Bass Mbemba ozunga donc soit abandika Godelo Fombo Bass Mbemba wana ozunga merci beaucoup nous sommes déjà à la fin de notre émission totika va absorber tata Mouketi avec Tata Mouké. Quant à moi, j'ai dit merci à tout le monde. Babinda et Maël Africain Libre mon papouche. Nasinga la moté Makijos Maya. Merci à Joël et Yanga. Merci. Kasi oyo banene oyo siko na beta mo boy po ya mwende lelo ba ise to so abeti le c'est la beta tanena OK to lelo na Congo so ba ise abeti o pe zala ka te na pisika Congo zala ba ise beta ba ba ise wana beta ko siko ngana changer na yebi na tira ngongi bon
Merci beaucoup, c'était la go de Lofombo, hein, le meilleur de l'Afrique. Parce que tant que tout le monde a grand basiste les bima bazo reconnaître qui les reconnaîtra parce que yende abanima solo ya base à la Congo. Merci à notre caméraman Joël Yanga derrière la caméra. Msala toujours qui continue nous lancer dans le monter makijos maya mais c'est 001 Adolphe Mbodo depuis États-Unis hein yemoko papouche na ngainda ya maïle l'Africain libre. Quant à moi je vous aime trop ngabino mingi pone beaucoup la ngemba Poutine, mon grand frère propre. N'a pas su bambote bisiko zali ma maman chérie depuis États-Unis. Maman Césarine Omar, maman ni maman Balobi, yo posala toujours wana ponanga. Quant à moi, je vous aime trop, vous continuez à s'abonner, vous continuez aussi à m'inviter, na rozala wana pona bino.